songi muta songi songa za sanctionner please pour muta songi songa ko mboka na seconde mboka kufi kasi ndokita mutuna mbula le mutu moko na lebitike bali abaki donc yo muta songi mwana bumula ta constat de côté ane mama lobby misala to tika le makat ingénieur ko expliquer to na posa bakaro barido moquette et pe bakit et loka mutu yango wana Mbote papa journaliste kombo na ngai mama pasteur Kiamboka Kiamiaka Alphonsine pascom ya bumbu soko moni biso bumbu toye ko sambela wa parce que tozwaki message ya maloba papa ya le 26 mai na Nkamba na fête ya Eseka alobaki ete bumbu bosala makasi bosisa musala wana bo bazo déranger bumbu batika bumbu kimia parce que ndako wana eza ndako makambo naza na ba conférence belé esengeli sila na lombangu pote ba conférence babada kokota yango na tomona ki ete solo naza na bumbu apesanga musala oyo banda le 6 avril l'an 2021 nde tozwaki musala oyo na maboko ya papa na Nkamba Jérusalem mais epesaki ngai likanisi ya kolobete na mema nde ba patron o bazosala musala oyo la kati d'amphithéâtre batala musala oyo tosali bayeba musala etikali esengi nini yango na bomoni ete na memi ba fidèle nyonso ya bumu to na amphithéâtre ba moni musala bango basali to accélérer o etikali poto pesa nzambe esengo posa na biso ete nzambe azwa esengo amona esengo po biso bana na ye to pambwama pamba te sacrifier ya mibale tozosenga na ye yawe nzambe na biso papa Simoki Mbangu Kianga ni ete apesa bana bumu mbongo parce que boye bazosala bazofuta mate bazoke de koteka ya malogo ezate mais biso lokola toza bana riche tokozala ba pauvreté na bumu de c'est pourquoi omoni biso banso to yawa poto sala mwa musala tokota na makambo mike etikali na biso sur 100% tokoloba tosali 80% etikali na biso 20% nde yango tolingi tomema yango rapidement po topesa nzambe esengo talati na biso toyeli lelo na centre d'accueil message tozali kopesa na bana bumbu biso banso tolamuka liloba na nzambe bakwesaka yango te soki nzambe alobi esengeli biso yingeta kaka pa na biso totelema biso banso tokotisa mutu na makambo oyo tosilisa mwa ndambo etikali nde liloba na ngai eza bongo meme bato mosusu oya monite te na tia mo elembo kuna pote nzambe apambola na yango na musala papa pesi na bumbu epekisami na ngote bankwa luzolola mbote mfumba mbaza zaki komona soki aza musika meme azana Kinshasa meme azana ba pays ya bapaya amona biso amona nga mama Kiamboka awa na bureau ya amphithéâtre kokutanga na vandi tukopona kozela likabo oyo yako ya nango poto sala musala oyo biso nyonso topambana voilà tala makambo biso to yeli lelo na amphithéâtre soki mutu aza na posa kosunganga za libanda ya mboka akoki kobenga biso na numero ya telefone abengi biso na numero ya telefone tokoyamba ye mais na préféraka kopesa numero ya telefone ya mutu azaka permanent na kati na bureau ndakisa président aza na biso pembeni akoki kopesa numero ya telefone mutu nyonso aza na ye posa nde ayawa na kati na amphithéâtre tokoyamba ye na esengo nyonso po biso nyonso tozwa bana papa fo topesa papa esengo lilobo ya koloba na kati ya ndako oyo yango nde mokili bakoyebela ye yango na nde tokolamukela toyebete azali nzambe tata molimo santo tala makambo biso toyelaki yawa na amphithéâtre mpona kolukaka solution to pia nzambe esengo merci papa journaliste donc batata ba mama amphithéâtre oyo topeselaka mbongo mikolo nyonso bongele meso yango epai tozali donc ndenge tolobi misala ezokende malamu volonté ya ngai na yo ekosala ke musala mwesala esila oui mbote nga kombo na ngai papa dialunga na diakese général nazali surveillant commune ya Bumbu komona musala oyo eza pena esengo mingi mais tosenkala makasi na tata nzambe apesa biso makasi pe bozwi po tosisa musala ndenga lobi na un mois na kuteleki ebele musala na ye esila donc soki esili na ye ke yetanga kosepela biso pe mapamboli ekoyela biso makasi mbote papa kombo na ngai mama Mbenza na vai na commune ya Bumbu na selira mayulu
esengo na biso ezalaki lelo mama communal abetaki sete ete biso nyonso bandima bumbu toya kosangana na amphithéâtre na kotala musala oyo papa Simoki Mbangu Kianga na pesi na biso bana bumbu tobongisela ye amphithéâtre pamba te oyo ezali parlement ya tata Molimo Centre yango wana biso bana bumbu toyaki mpona komona musala oyo Nzambe Molimo Centre apesi biso esika parlement oyo kotambusa mokili mobimba yango nde ezwami awa na kati ya centre d'accueil tosengi mpe bato ya mitema malamu baya bamona musala oyo tosepelisa Nzambe na biso pamba te soki Nzambe asepeli biso tozwi mapamboli yango wana toyaki mpona mosala oyo mpe tosali musala Tintane esalami mpona kopesa maboko na musala oyo ezali kosalama awa na amphithéâtre yango wana esengo na biso yango tosenga kaka mpa na ye moko Nzambe Molimo Centre papa Simoki Mbangu Kiangani apambola biso bana ya bumbu apesa biso misala baye bazangi misala basala baye bazali koteka bateka bata bafaire bazwa misala bata misala maboko bazwa bachantier pamba te musala oyo esila soki ya sepeli biso tozwi mapamboli posa na biso yango wana tosenge mpa Nzambe na biso na komba tata mwana Molimo Centre amen conseil tozopesa na bandeko oyo basili kolemba bazala te lokola lisolo oyo toyoka ya batobia basala balati bangesoni batu wana na bokonza likolo bakomonaka yango te totika kolemba totelema tosilisa musala oyo Nzambe na biso asepela pota biso bana bumbu toka kozala mapamboli tosenga na Nzambe apambola biso nyonso tozala lokola bapwali ya mbwa tolala esika moko tolamuka esika moko pamba te mosala oyo papa Simoki Mbangu Kianga na pesi biso esila pamba te soki Nzambe asepeli biso tozwi mapamboli esengo na biso yango wana. Merci beaucoup kombo nanga François Mabila Mawila naza pasteur pe ingénieur na kati amphithéâtre. Merci beaucoup na banza soko moni bumbo me ko sambela wana tina ya suivi ya maloba o papa Simoki Mbangu Kianga lotoko loba depuis le 26 alobi azana posa amphithéâtre sila pamba des musala zaki confier na bumbu po ba conférence ne abana ko leksango déjà yango mo to mobiliser ba membre bandimino ya bumbu to yaki na kati amphithéâtre pour ko lancer go ya encouragement to ya ko accompagner maloba mokonzi abule o apesa biso mokolo le 26 yango mo to ko sambela biso nyoso awa pona bandimba tala musala o basali déjà pour ko yebisa bango o etikali na mukuse ndenge bomoni amphithéâtre zo kyango boete ezalaki pas négligé mais salemaki mbangu na tina ba conférence ezalaki à l'horizon tant biso to yé to banana ko changer au moins na otali likolo to sali plafond en plâtre donc na mukuse to banana na toiture po ndako ndo tanga makasi to bungisi toiture to sali plafond en plâtre si mais plafond en plâtre moni to zongeli podium bozomona ndenge ezali na lumière no bozomona et puis to zongeli climatisation de zoko parce qu'on va travailler finition mike to chaba carreau to sokola ba vitre to changer ba poignée to zongeli ba installation hygiénique nyonso to tongi ba fosse septique asika pona zongisa ndako na ba norme ndenge ezalaka. Je crois jusqu'ici par rapport ya œuvre ndako to comme déjà na 70%. Donc to ba finition etikali ezali juste ko sala ba finition mike ko tia ba carreau na ba place ezali na ba carotte et puis ko sala moi ba modification na ba place mususu mais les grands travaux et ça est mis déjà donc le sécal peut-être on a 30 ou 25% et les 25% et 30% ça quoi bien ndako quand nous parlons de l'habillage tozina nous décoration intérieure pambate to ko tia ba rideau ultrason to ko tia ba moquette na place mususu bomoni ba vie des ali to ko tia ba kitso ba to ba fandela je crois les 25% sécal ndé yango wana bon. Lokola financement ezali bandimi nde bazopesa c'est un peu difficile ko calculer bongo eza na poche bandimi mais lokola baza na volonté au moment opportun ceux qui mouvement obembongo bakisami na tamoko record ko sila nango bandimi no sabu bazola na biso na ngonga oyo na banza tomoni musala ndenge mokonza bula pesa ki biso ndenge apesa ki njili na kimbanseke batonga palais présidentiel lo lenga mo pe bumbu bapesa ki amphithéâtre ezape na ba paroisse mususu ndakisa ba bongolo ba monga fula bapesa bango ba studio bapesa bango ba salle de musala sale makate mais bumbu lobi to ko tosa maloba mokonza bule ndenge apesela ki biso ngo bumbu azoka charge amphithéâtre bomoni omno so boza témoin ezalaka boete ezaki na plafond ya triplex ezalaki omona moko mo to lobeza te na kati za couleur ya Pierre de France mais to zongisi maloba mokonza bule nyoso lingombe comme vert blanc de moni langa vert blanc plafond en plâtre omoni ba spot oyo eza 400 spots na plafond
Ce qu'on continue à bureau, nous avons 200 quelques spots. Donc, les spots, nous avons 600 quelques spots. Sans qu'on compte la lumière, nous avons sorti nos ali. Et puis, d'autant on a un régime adapté na basal ninge zalaka. Ba jet d'orgue kozala, ba lumière plateau kozala, biloko nous se sengele kozala. Je connais on a mis na souka, et tout comme la décoration intérieure pour mona ba rideau, ba biloko nyonso. Et puis papa jour ko ya ko sepela makasi. Pa matin ninga tikela ngo jour akotaka eza susu bongote. Merci papa, comme on a malidi, na na chorale ya Yerusalem ya Bumbu, nazali protocole na kati ya amphithéâtre. Naza na responsabilité mama ki mbonga pesa nga pona ko kabola ti o etali batu nyonso a chantier. Na mokolo lelo naza na sengo mingi pamba te papa Simon ki mbango ki angani apesa ki biso musala, biso bana Bumbu poto réflexionner amphithéâtre. Lelo ezali sengo mingi po papa Simon ki mbango lokola apesa ki biso mbela na lobi ete biso bana Bumbu toya to sangana to pesa e maboko pona musalo esila. Yango mokola lelo na zene sengo mingi tata Simon Kimbangu kiangani ye moko afongola ayebi bana Bumbu nde tozalaka devise na biso ezali kwanga moko ya tata Nzambe moko ya libota afongola lisusu po ete tokosisa ye misala apambola mabota na biso nakopesa conseil bandeko bazali kolemisa nzoto ete papa Simon Kimbangu atikaka na nyonga mutu te soko saleli ye pa yebi ndenge nini nakofuta yo soko lembisi nzoto mwa pe ya bongisela mayoza nango posa ezali te. Oui, nazali vraiment nesengo, surtout plafond et kitisi vraiment mutema na ngai nazali vraiment nesengo comme na musala oyo biso bana Bumbu tozali kosala. C'est vrai que tant ezalaka te koya wa mikolo nyonso mais na moni vraiment évolution kitoko vraiment. Donc OK na ba finition Nzambe asepela tozo mapamboli. Pona ba jeune nyonso Bumbu nzela ya kopamba yango oyo. Parce que bakimangise bazebele kasi papa pesi biso charge oyo parce que ayebi ke toza capable ya kosepelisa ye yaza na ye na mapamboli ya kopambola biso facilement tellement que charge apesi biso ezali munene mapamboli pe tokozongo ebele. Donc message ya pesa ba jeune to lembate to tia vraiment courage pe motivation to silisa œuvre Nzamba pesi biso. Merci beaucoup.